Bonjour, mbote mingi na bino sito ba bolinga kama moyo ni tunapesi bino ba mbote ba ebwe ma abarzenu moko wazima. Est-ce que vous allez bien? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali bongo bino na côté na bino kuna ndenge ni na ba toujours ke kolala kolamuka eza habitude te parce que ton to lala ka to ba te soki to kolamuka nzambe kana mawana e nzambe kana ngolu na e nzambe kana grâce na enda apesa abiso pe mabomo ina tongo. Tobika merci Nzamba mawa. Nzamba bolingo la pese merci. Po eta Nzambe. Nalaba question za mutakanda kotala ngate po seplano na ngate. So posa fanatique révolté kotala ngate po seplano na ngate. Ici c'est votre deuxième maman Hélène Nitou la reine mère. Appelez-moi qui m'a kian kakalko na bo bakisi maman Nitou béton. So posa fanatique révolté kotala ngai pété. So posa mutama kokaoka kotala ngate po sepelana yo na ngai te. Merci mingi na meso tuba bolinga maman Elia Nitou, obo sipa maman Elia Nitou, obo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka maman Elia Nitou. Nesengo makasi na bandiko na nganya soto. Ba oba mona kinga telo maman Nitou ndenge ni to moni ote. Ba pe makapete bandiko nanga. No chaque jour mutu fa la bino ka makambo, eza pe normal te. Chaque jour nzamba sala foka mutu aya quand même. Moi je suis en Afrique, actuellement na Congo, na Kinshasa, misala pe ezali, na robana na pe le ko pesa merci na bandiko. On va soutenir la providence alimentaire. La providence alimentaire ezali et le ko chambre froide ya maman Elia Nitou anamboka Congo nazo teka oba bengi ba vivre frais. Soko zana posa ya kosunga libota na Congo ka ndenge zalaka. Wana posa kosomba carton soso, wana posa kosomba carton ngombe, wana posa kosomba mikila et le ko nyoso tu ya kolia. O ngolo o malangwa ko hésiter benga maman Elia Nitou numéro na téléphone au kabu yebi me bobenga na WhatsApp parce que actuellement naza na Congo ba ko sala livraison à domicile. Livraison sans problème. Voilà. Merci mingi na ndeko nanga oyo pambola kinga na bilamba bo mona kina la kisebne mkwana ba bilamba pa maman Mireille na biseki binoke. Nathan. Opesi na tongo ozina pokwa. Le mkololini mercredi. Elamba ona la kiseki bino bota la vidéo. Na sebla elamba mkonini lundi. Et puis l'après-midi, na biso bino ke opesi na tongo ozina pokwa. Elamba yango na lati. Merci na ndeko nanga oyo. Nzamba pambolo mama pambola nga za mama za na Irlande. Baki maman Nitou ngana lingako na bela mana ba africain allez voilà donc ndebo moni na temps sale lingai biso moi makasi boye vite fait na bibi na ngana ke to kosola makambu na biso ne to mesana kosola mama bala lelo na ele kambu etali conseil po ezana ndeko mobali yebisi ngai maman Nitou moi sinanga vraiment en tout cas moi sinanga zo ka lisute moi sinanga akoma mutu makasi ndenge papa yebisi ngai biso to sola ka boye parce que on est dans la famille. Quand on parle de émission de mariage, quand nous parlons de mariage, nous parlons de la famille, n'est-ce pas? Nakati a famille solo la boy, to solo parce que toi nakati et la famille toza nakati a lipota, voilà pourquoi toza ko solo la boy. Ndeko mobile episinga ke maman Eliane, moi sinanga za mutu makasi, moi sinanga zo ke la ngali susute, moi sinanga komi boye tout ça et mataki kitaki a changé. Yango na yo solo na ba papa oyo soto bo otala nga mukola lilo ou bien maman soko talinga na ko senga na ozo émission oyo o partager na bande ko musu ba papa pe batala. L'homme est né bon, monsieur. C'est quoi? C'est la nature qui change l'homme. Hein? Le bango la mienne, l'homme est né bon et c'est la nature qui change. Bon, ça va là. Eh, la mienne, tant que telle émission, oh, yo m'en bien expliquer. Oh, l'homme est né bon, c'est la nature qui change l'homme, je ne sais pas. Ma mère, j'ai dit mon répondre de mon cœur. Tant que vous avez dit la mienne. Il y a maintenant papa et d'autres de lié. Original Cambo, phrase na lobby. Mon fils Olivier c'est le namona qui message. Ta maman elle va bien, maman ça bien, qui me zama maman tenda boki il tama quoi ma Denise. Voilà, il y a Marie Camille, je te fais de gros bisous, madame la française. Respecter nationalité ya batu. Je te fais de gros bisous, il y a Marie Camille, kamata ba bisous. Ba bisous no yangwana yaya. Faut jamais t'inquiéter pour moi. Nzamba zali azo batelanga. Et là aussi, je suis dans les bonnes mains. Zana kimia yaya.
T'as bien compris. Comprendre le comme lobby à Marie Camille. Comprendre très bien. Voilà, bandeko, papa, ouais, lobby que moi, si naïe, aza les sous na boto cité, moi, ça sous na soumission, moi, c'est yo que laquelle les sous té, moi, si a changé par rapport à n'engue babandaka bolingo. Yango ce qu'on est kosona papa, oh, yo boza ko se plaindre par rapport à basi, que azala ka boye, aza sous bomoté. Et moi, si n'a changé. Moi, si n'a commis moutou makasi. Moi, si n'a commis boye. Moi, si a changé par rapport au comportement ya yo mobali, nengoza ko vivre na ye. Pour moi, si azalaka epai na bango, moi si azalaka na ndaku na bango avandaka pa na bango, tamusa tambola ki mwa muke na nzela yo monye, oche ps ps sœur yana. Nga te yote. Nga yote. Ngai yo yonde yana sœur. Oh, na osani na. Oh, yana nut. So ba bengo yena nukarate. So ba bengo yena. On a pesco yo de commencer à na ba copine. Bozana na yoka. En tout cas mutu ngope. Bozana na yoka. Tant moi ça repousse na pembeni. Au moins ki bwani satwa, mais nga na sepeli nde na yo. Na sepeli no makasi. Kombo no nani yo? Ovanda ka wapi? Okopisa na adresse na bino. Au moins la peuple c'est parce que ça moi yeke. Et ça moi hein, mon sentiment so ba olula yo. Bon, et ça, le sentiment, ma casse, moi, c'est ça, bah, papa, faut boyer, bah, on t'a voulu la rabisso, bah, maman, ça, c'est ça, donc, le sentiment, oh, na djaliko, donc, bah, on l'a mabou, ça va bon. Au moins, moi, c'est un goya, au luli, moi, si, au sepeli, na moi, si, au tché, au tobarali, to, inde, tobarana, langage, na biso, ya balabala, na nenga, ba, congolais, au tché, moi, si, le to, moi, si, andimi. Bobandi, ko lingana, au la qui si, que, aux amo, bali, malamu. Osa ko chérir, osa gentil na période de fiançailles, bovandi bien. Tango kozo mo so robalo tchena ndako mikola liboso, osa gentil. Okendaka musala, ozongaka na ero esengeta ngo butaka musala. Soki likambo ezali bovandi bosolo lina mwasi. Tala boy, zongisa boy sala bobozo yokana. Mwasi ayaka kobeba pona nini ba papa obozo tala ngai. Bola nanga siko bien nde naza koyebisa bino. Mwasi ayaka kobeba pona mobali nde abebisaka mwasi. Nde bomona kama mobali ezaka bomona mwasi azaki na soumission makasi mais mobali mwasi bande koyokela mobali azo respecter mobali pas aza femme moko soumise oh nyoso mobali azo baza oui amen oh nyoso mobali alo baza oui amen aza kotosa mobali na ye mwasi aka ko se révolter mwasi aka ko changer caractère mwasi aka ko changer comportement à partir ya mobali soko oza sous gentil na mwasi te ozo gangela mwasi na miso abana ozo gangela mwasi na miso ba camarade na yo ozo kende kofundaka mwasi na yo na famille na yo okozo makambo ndako okike kokepisa na libanda okike koyebisa bandeko na yo obengi bandeko no babandi ko déranger mwasi na yo bandeko no babandi ko manquer mwasi no respect bande makambo nyoso leka na kati ya ndako yo mobali okenda koyebisa na famille mobali akenda loba makambo na famille na eta mobali aza mobali okuki koza makambo ndako te okende koloba ngo na libota na yo mobali aza mobali tango oza na ba problème na mwasi na yo okende komona libota na yo te soko lingo za la bien na mwasi il faut makambo yo oza na ngo okende koyebisa na famille ya mwasi ceux qui mwasi aza na ba parents avant pe comme pas ba parents ceux qui oza na aza na ba yaya okenda ne pas ba yaya bayaya botela mwasi nanga akomi boya bayaya bakozwa leki bako vandesa leki bako conseiller leki na bango ceux qui bozana o babengi ba parrain na ba marraine bango surtout tende bazaka malamu fuko yeba kosala pe choix potozana ba parrain mususu ba marraine musala kotonga fiole musala kotonga marraine okomwa lelo bakabwani lopi bazongani lelo wana ba marraine abongo na ba fiole abongo eza kitoko te wana eza malamu te parce que marraine akomaka deuxième maman ya mwana mwana nyoso abombaka mwana na libumu quel que soit le problème maman ke ndolba mabe ya mwana na libanda te mais lelo tout a changé okomona parrain to marraine bango moko songi bango basimbi na libala bango pe babomi libala c'est comme ça na mokolo lelo et comme ndenge wana alors mais ba pasteur natala kindeko mobali comme onena ni comment s'appelle ouais mbinga molai natalela karanga mototo po moto mokile akokufa ngana lelela nani ngai mwana mama yenga ngakona kufela ki papa nazanga ina ngai moto kosunga ngana la vie utana kutana na Yesu na bomoi na ngai apesa ngai nada mokili etoni mabe moninga yakana Yesu
akokangola yo mokili etondi mabe moninga yaka na Yesu akokangola yo Vous comprenez papa na arambinga boya mobala mongala peza mongala solo ambinga boy. Voilà. Thomas le Kofi. Voilà. Aouta ko le balka moko awa ya mutaba bataba mabonde liti. O rataba mabonde li bataba prière à 3 fois 5. Aouta ko le balobi. Soki osala likamu na couple ko yebisa na pasteur te. To lobi te ke ba pasteur nyo surtout baza mabe. Mais ya mabe bazali o bomba likambu te. Moi ra yemo likambu abeteli leki na abeteli ya na abeteli moi na bango pe misli banda. Tawo malibanda boy makamyo se bimi mutakala. Ngai te za frère le Kofi frère le Kofi mutaloba ki yango j'ai oublié. Ya wapi kutu. Abi ko yebisa na pasteur te. Makamanda ba libala même na famille ko kende koloba te na famille na yo. Parce que bino ba papa bobo sana keloko moko tango zo kende ko diaboliser mwasi na yo na famille na yo. Yo na mwasi so boyoka ni bobongisi. Famille etikala toujours na keto etikala na haine. Famille etikala toujours na haine. Famille etikala na haine. Bino bobongisi. Mais bango lokolo so kende ko funda mwasi. Lokolo yo mabene so nda okenda ko yebisa bango. Mwasi okende bongisa na bango ndenge nini? Yeba ko bomba mwasi. Là, tu as le bali. Protégez-moi si na yo. Quels que soient les problèmes, yo protéger. Ce qu'on lui vivre dans la bien, dans la libala. Vous allez na dialogue, bande konanga. Vous allez na dialogue, vous solo laka. Moukola lundi, samedi, vendredi, moussala. Ata samedi, maman sala mou elubu moko bocha na mesa. Kocha made sonan fungwate. Sala mou ko de habite sonan lo banini. Asala ta mou vo moko mou agneau moko ya bien. Servi papa nengo servaka ete po vanda po banda ko solo la. Na lobaka toujours ndenge to zaboye moi je le fais faut qu'on vende ça mobali na yo. To pe ko vende ça moi si. Na bien papa yebisa manon. Lelo oni osepelaka nango te pa na ngai. Boye na lingaka te. Tango so yebi ke partenaire na ngato molonga ni na ngai loko boya linga ngo te. O sale fort o solo ngola so ko kato binzambe. Sungangai, c'est plus fort que moi. Ngamoko na okokate. Na senga na yo sungangai. Poete, bizalele o bazo lingela ngate elongwa kati nanga. Nzamba yoka losambo. Nyoso to senga nzambe ayokaka. Papa ozotala ngai. Ba mama bola kisa ba papa. Papa kokendaka kufunda mwasi na yo na libota na yo te zama be papa. Kokendaka kufunda mwasi na yo na famille na yo te. Kende kofunda mwasi na famille na ye moko. Le linge c'est la famille. Ceux qui m'appellent à mwasi na yo oké kolobango na famille na ye. Bako vandisa mwana na bango. Bako teya mwana na bango. Mama ko sala boye. Tout le monde makamba boye. Ceux qui na belle famille. Ceux qui babokilo ba yo ki babokilo bako yina yo. Babokilo bako sepela na yo te. Mon bal il faut protéger mwasi na yo et na kati libota yo moko mon bal il faut la protection. Il faut la bouclier. Ya mwasi na yo. Ko kendaka ko étaler ba comportement ya mabe ya mwasi na kati libota na yo te. Yo na mwasi boko so na lundi na tongo. Mardi na pokwa daga bino wana bodagi dagi e wana famille zate boka bino mibale. Yo so baby si réputation mwasi. O so ke ko funda embala kama. O so fundi e. O ko zunga la sepse ba ki to makamna bise bino pona mwasi na ngeza maboki na bia. O ko zunga lo ba to ekolo yo atolo bilingala bien faut ga feka quelque part. Ato lobi lingala bien quelque part faut gaffe kaka ekole bimaka na lobi oboki okoki na bato loza fanatique révolté ko tala ngate po se pena na ngaite so poza muta motema ko kauka ko tala ngate so za mutaka na ko tala ngate po se pena na ngate na bo alitama bo de gros bisous à colonel Mimi kamata ba business yangwana maman Mokonzi maman Sylvie comme papa to tient na poche monsieur le sénateur ba bisous yangwana bisous kamwanya je te fais de gros bisous staff na nga yakin bongo ne savez pas vous ana carnet d'adresse est très important. Faut vous en carnet d'adresse, c'est très important. Respect, Yagi, moi j'invite à monsieur le sénateur. Respect.
Joyeux anniversaire, happy birthday to you. Mbota mama lamu, mama Célestine moi janvita. Ma Célé, mukalenga kuto panda, nzamba kubenisha. Je te fais de gros bisous ma soeur de cœur. Madame, maman Mokonzi. Double fois, triple. Double député, en même temps sénateur. D'adresse. Maman Célé, je te fais de gros bisous, je t'embrasse. Comment tu vas bisous, joyeux anniversaire. Mbota mama lamu, nzamba kuto ampanda. Ba bisous. Na yo yango wana na pesio. Joyeux anniversaire, mbota mama lamu mama. Ah, il est que la carte. Bueno, va souvent t'attendre. Quand t'as la ngate pour se faire na ngaite. Ba papa boti okendo kufunda rabasi na ba famille na bino eza mabe. Mobali faut kola. Mobali faut zala mukolo. Ato za na 30 ans kola na mutu. Pourtant on so zumo so chemo na kati ndako elakisi kola. Tango che déjà moi na kati ndako kola. De toute façon, mon père est solo. Au lieu que nous refondons, moi aussi, même la famille, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vendez ça, moi, c'est beau dialoguer. Dialogue, on est ça kalibala. Dialogue, on est ça la kabolingo. Olinga aboite moi sinanga mikolo na le pondu mingi bono lamba lamba pondu boyoko lamba ta fumbo lamba ta madesu moi sa ko yoka bate mobali nanga bia le pondu mingi natika ko lamba pondu makambo bifunda fundeza mabe ba interprétation tant que ko funda muto ko interpréter na ndenge na ye maman Nyeska Tumbai je te fais de gros bisous maman Nyeska Tumbai ba bisous na oyango wana interprétation za la kamabe Moutakokola ba I, moutake ko balika I, Z, Y, abakisi W, abakisi nzoko lo baika I a pamba. Ko dialoguer eza très important. Il faut qu'on ait un esprit à dialogue na kati ya couple. Il faut qu'on dialoguer. Papa tika mabizele kendo kufunda moi na famille na yo. Lelo o lobi ke moi sa zo ke lo lisusu te. Moi sa za suninga za lakite. Mais pourquoi? Parce que tant yo kenda kufunda moi na famille, yo ka seke famille no ba ozofimbu ba robeta moi na. Ba obeteta ata soki ba yini pe mabo moye utaka pa na bango te ata soki ba yini ba ko yina bango kaka pona yo mtoke koloba mabe mwasa koma ka mutu makasi tango zokende kubifunda tango zokende kufunda mwasa na famille na yo mwasa zo mona zo rabaisser ye oza ko humilier ye a respecter o lisusu te ako bango pe lisusu te ako se soumettre lisusu te. Alors, le quoi qui est de Koloba. Allez, yo, comment tu as guerre entre moi, si na yo na famille na yo, mais ce n'est pas bien. Parce que moi, si a tiki li bota na ye, yo tiki li bota bo sangani, binomi bale nenge bo sangani, ma bo tape, na bino sangani, grâce na bino. Famille na yo mobile komi munene po ozupe famille moi si na yo, okoti na famille na yo. Moi si pas famille mobile, akoti na famille na ye, famille est komi munene. Alors, faut qu'on vende bien la carte famille. Il faut qu'on fasse la malade na kati famille. Moi c'est alongora na soumission so ko piko ko funda pa bande ko na yo. Po bande ko no ba ko bete ete ba ko sala epe lo côté. Ba ko loba kaka maya mote tumakela mbate parce que ata ba lobi ya yebi tango ya ko zwa yo. Tango yo ko ba ke lo ko la sauve souris. Ba bazarate. Bazarate. Bozalaka bino mibale. Alors ce que le mot na technique est bien ko vanda na mwasi. Ko funda ka mwasi na ona famille na yo te. Ata pe na famille na yo ko funda na yo te. Bo solo la ka bino mibale. Bo solo laka. Zalo kwa papa we mana mama Amazon. Bino bo mona mosa ko kisi 45 ans na mobali abali na 46e année mobali akufi. Moi ça lobi esengo na anango eza oninge mobali abali nga mebo yebi makaboboni amonaka. Yaba ndoki no funda na famille te abandenga ko protéger ata batasemi sengi ba yeba lobi oyebite mikolo aboti mwana moko na habite Maria Rosa bango balingaka tenga na otozala bango balingaka to kabwana baela koma mbolukuta bolanda ke mission mama mazonda lobaka abi nga na otana ata na otana mbeto na okansika maloba kitoko Jules ebsekinga ata na zolamba na okansika maloba kitoko Jules ebsekinga ata na osukola nzoto na okansika maloba kitoko oyo Jules ebsekinga maloba kitoko telme lekaki yango acceptaki pe mabe ya mpo maloba kitoko elekaki boye baka ko dialoguer vandisa mwasi bo solo la bozalaka na dialogue tika bifunda
mobali ndeko mobali tika bifunda po atoke kofunda bandeko no bakobeta pe mwasi na ofimbuta ezotia siko mwasi na yo a se soumettre sur pas na yo te ezotia mwasi akoma na gros dos akoma na grosse tête po akolakisa ke aye kofunda siko aye kofunda bino banani po bosala ngape nini bokoloba kaka bokosilikana bokokanga mabinemi apres kokanga mabinemi suite na résultat eza nini papa tika bifunda funda mwasi akozala gentil sokoza gentil mwasi akorespecte yo sokozo respecte ye mwasi akolinga yo plus sokozo pese bolingo yango nzambe alobaki na bino ete mari aimez vos femmes soyez soumises siko amour wana sozo pesa mwasi te respecte mwasi te soumission yango ekouta wapi et puis na mokili ya na 21e siècle soumission ekouta wapi so ozo respecte mwasi na yo te papa ako se soumettre ndenge nini soko oza kolinga ete ako se soumettre ndenge nini soko oza bifunda funda ako se soumettre te kolinga to traiter makambo ya libala okotira 3e personne akati ya makambo ya libala bo traiter bino mibale mwasi na mobali bo traiter makambo ya libala bino mibale kokotira 3e na 4e personne te kokotira te yeba kosolola na mwasi na yo yeba koyebisaka mwasi maloba kitoko ezokote na matoi sololaka bien na mwasi na yo soki na place aza na mabe talisaki mwasi na nga awo eza mabe nga mobali no boye na lingi te mwasi pe de même soki place eza maba te papa abana ngai pe boye na lingi te soki bolingo eza entre bino mibale parce que moto balingaka bamonisaki pasi te moto balingaka banyokola kete c'est vrai mibali bakala mo ba bêtise na bango basala ka to boye te momona mobali soko alingi mwasi ata de kona kolinga te mwasi na ya yeba po ekolinga ta zokisa motema ya mwasi na ye akiki te tirette quelque part ce qui mwasi abia wana bi mama lokuta kamunuko akoko ndima po mwasi po sele ko beta ete mais soko awangani awangana poani po ezo respecter liko blesser ete yango ko wangana ba papa obozo talanga mutu na mutu za par na ye boye ba ete makamanda kwa libala babungisa wana ndako libala bifunda funda eza mabe esika basemeki bayina na kayangwana yo moko mobali ozo kende kopesa ba rapport à moi c'est pas bandeko na yo mais bandeko na automatiquement bakoyina ye déjà bandeko ya basi balingaka basi bandeko ya mibali te tango keso na ba rapport bayini mwasi ata bazongani bakomosika likolo mbebo mitema esezukisa po bandeko ba belle sœur balingaka bongo belle sœur alingaka bafunda mwasi so bafundi ya vimbi akomi komona ke yenda polosa baye kofunda eti ne bafundi ebo enzoka baye kofunda ba belle sœur balingaka bandeko bakenda kofunda basi mwasi za amayele atoza likamwa ndenge na mobali ko kende ko yebisa semeki te koloba te basemeki babungisaka na bango libala te basemeki babebisaka nde babungisaka te bango babebisaka babungisaka te atoza na makano mobali na yo kanga ngona libungu ko yebisa semeki te soko yebisi semeki abande oseka nenga azana ko tunikolo oba osala ye kaka ye mutabando tonga pa bando seko sem soula tana semeki ya mobali me ya mwasi komeka te ba semeki ya mwasi bakinya ya mwasi komeka te solo na semeki ya mobali me ya mwasi te ya mwasi akoseka yo solo na oya mobali po ya mobali akozana compréhension mususu ya mwasi te et surtout sokutana mwasi abala te mama yake na mama et surtout sokutana susu na vina ya zala na Pierre azala na Marie azala na Thomas azala na Judas azala wana lisusu iye kuta kolinga penze panza na boboya na po ya sepela soki likambo ezali mwasi na mobali bo vanda bo dialogue bo solola wana nde boko vanda bien na libala na bino nde boko sécuriser libala na bino bifunda funda ba papa bifunda funda na zolo bana ebitina ba papa bifunda funda botika bifunda funda za mabe yo moko ozo chapon entre bandeko na yo famille bongaka ba semeki bazala bien na semeki na bango moi so na kati ndako libala azala bien na ba semeki ezala ka bien bozo kutana na ba fête bwana ambiance kitoko bozo kutana na ba matanga bwana ambiance kitoko momona matanga ezali
mwasi ndeko avandi kuna basemeki bavandi kuna mpona nini boyokana te po ye moko mobali mutasali nini atie pont ye moko akaboli mwasi na ye na bandeko eza malamu te, ce n'est pas bien. Bifunda funda na famille ya yo mobali bakenda kofunda mwasi na famille te. Soki mobali bandi kokende kofunda na famille na ye elakisi ki alingi libala na bino ekufa. Mobali alinga mwasi akolinga te mabe ya mwasi na ebime ekende na libota na ye moko. Akolinga mabe ya mwasi amema na famille ya mwasi epa ya balaki mwasi epa ya pesa ki mbongo ya libala epa yo bayamba ki bafungola ki porte batandi liputa bokoti na ndako basali ndenge biso bakongo to salaka. Vous comprenez? Wanda na posa libala evana. Soka komi kokende kufunda funda na famille na ye mobomi. Wana na posa libala evana te mesa nini epanzana. Makambo libala ekoma na belle famille te. Mambo libala sozo koma na belle famille. Mabe makasi. Belle famille ko yebaka te makambo eleka na libala ya mwana. Mabe kota mobali. Kota mwasi ebungisaka. Kota mobali mingi ebebisaka. Waza mato ya koyoka ayoka. Ngala sina bongami nakena ngala la providence alimentaire. Nake koteka biloko na ngai. Ngala ma femme d'affaires. Maman commerçante. En tout cas, ma famille du cœur bon moko na pesi bino bambote ebele kala mingi te makolo elingi bandoko manango nanzela. Ba marié na ngai ya 2024 boza na komitumisa te. Mikolo ngo se koki na kozala na bino kuna pona sa baba bino boyebisi la providence alonga nzala service traiteur la providence un seul endroit un seul service traiteur la providence bino mo boyebi guide guide na bango. Voilà, que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalo saku muna nzamba nibeshene bana betu bon gros bisous, bonne journée, bye bye.